nyonso bokozwa libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo chaîne na bino ya ba grands événements bozalaki ebele ya komitu na mokolo nini Honorine Porsche akosamba lelo nde aye kosamba lelo nde aye et pas juge naturel na ye toza mokolo ya le 24 octobre 2025 nous émettons en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous la voyez là na ba image na biso ezaye en tant que citoyen allemand azana représentant ya ambassade na bango bazako échanger bayoka pe version na ye ba meka ko solola po baye bandenge nini mboka na ye pe bakomeka un tout petit peu ko sunga ye biso to koloba mingi te bolanda déroulement ya audience banda e bandeli ti suka to se retrouver tout juste après ça. Affaire en introduction. Une seule affaire est inscrite à l'ordre du jour, RP numéro 2530/2025. RMP. Oyoki elenge ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Nyonso bokozwa libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo chaîne na bino ya ba grands événements bozalaki ebele ya komitu na mokolo nini Honorine Porsche akosamba lelo nde aye kosamba lelo nde aye et pas juge naturel na ye toza mokolo ya le 24 octobre 2025 nous émettons en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous la voyez là na ba image na biso ezaye en tant que citoyen allemand azana représentant ya ambassade na bango bazako échanger bayoka pe version na ye ba meka ko solola po baye bandenge nini mboka na ye pe bakomeka un tout petit peu ko sunga ye biso to koloba mingi te bolanda déroulement ya audience banda e bandeli ti suka to se retrouver tout juste après ça. Affaire en introduction. Une seule affaire est inscrite à l'ordre du jour, RP numéro 2530/2025. RMP. Le tribunal a lui-même l'a prévenu, Porsche, oui. Secouer la tête pour dire oui, oui. Au moins, les arrêts lundi. Et dans lundi. Voilà. Après les observations des uns et des autres, écoutez, on va plus continuer à parler sur ça. Après observation des partis, l'avis du ministère public, le tribunal a lui-même l'a prévenu, Porsche, oui. Secouer la tête pour dire oui, oui. Au moins les arrêts lundi. Et dans lundi. Voilà. Après les observations des uns et des autres, écoutez, on va plus continuer à parler sur ça. Après observation des partis, voyons à votre sa réponse. Donc, l'ongwa pour massa sezobé. Tant que commis na bataillon, j'ai posé la question à la fille. Ponayeba. Bazali combien? Na 4, quel type d'armes oyo babanda utilisé? Pona ces UP par conjunanga il a rentré bango compte. Bref, c'était ça. la image wana ezana téléphone yana. Image oyo ngala do poser mon amont sans question na tindela kiango chef nangai direct. Na sala ki on tindela ina sala rapport. Que ta commune na baton pem na tiki déjà. Tant on filmé wana azaki na tenue toujours azali na ou bien l'attaque. Azali bilamba na ye déjà nyonso à part kaka na ce qui vous allez comment Azala bilamba nyonso te parce qu'il a été établi selon ndenge batsuda basambi awa tangu blende ye eki bazuku ya kochai na blende baye na à moitié ni mon colonel à moitié ni tangu bazoko amba bazo débarquer ye ndenge moko e na kati na ngonde ye a profitaki asali vidéo non elle était ni alors il y a un bazo tuna tu l'as pris dans cet état, tu as continué à le filmer sous prétexte d'une interview, ou bien au latisake bilamba mususu dignement, selon dignité, il y a moutounio ça nango. Si m'a filmé dans la dignité, sans craquer, et puis aussi rapport au tingango, à qui des droits. Ok. Où ça la guindengini? Alati bilamba azwaki yango wa bilamba na ye wana kaka tozali na bako pesa été mais balobi epasuka non ezali collant
Dali Kolan, Matisse et Kolan, à Kiti, à part Minote. Voilà qu'il a fongo la kraka wanate. Mais kraka, vous êtes dans la tchèque. Babimi na ye na kraka à partir ya kati. Ba ye na libanda na kraka na makolo na ye na ya kokanga. Yo fongo la ga singa makolo. Mon colonel. Na toki botali image. O bolobi. OK, bokotala yango. Mwana mwasi azanda elamba na ye. Na nzoto na tuni e pona yeba. Armeni nezobeta et bazali combien? À répondre. À répondre Kazalaki Yemoko. Arme du crime ou bokangaki na ngozali. Arme de ngai na moni mwana mwasi ba pesi etang bazazo pesa ordre matin na motuka main vide minoté. Une petite précision. Pour le compte de la Cour voulait savoir, mon colonel, vous avez envoyé votre rapport par WhatsApp ou bien par Facebook? Mon colonel, aussitôt fait ça, j'ai envoyé au commandant 14e région militaire sur WhatsApp, au commandant ville Israël Kankou sur WhatsApp et au général Dédé, le commandant second Tax Force, le 3, c'est fini. C'est WhatsApp. Merci. Tout le monde va tirer, chacun ce qui les concerne va tirer toutes les conséquences des droits au travers les droits publicités ou publications. Contre les prévenus ci-après. Colonel Moumessa Kimpwene Désiré, à la barre. Capitaine Ngoukawi Bagba, à la barre. Capitaine Mwamba Poipo, à la barre. Sous-lieutenant Longongo Omar, à la barre. A1 Kamenga Mukela Jacques, à la barre. Sergent Baki Ndombasi Bachelier, à la barre. Soldat deuxième classe Tchendela Kayemegi, à la barre. Soldat deuxième classe Mondaya Kengo Chichiki, à la barre. Greffier acté qu'à l'appel de la cause à l'audience de séjour. Les téléphones saisis ainsi que quelques pièces de procédure qui ont été dressées pour faciliter cette audience de flagrance. Le ministère public les dépose tout de suite. Il y a 4 téléphones et les pièces. C'est côté. Oui. Et les pièces que nous déposons. Est-ce que le téléphone n'a pas été qui saisi? Parce que avant et qu'il y a un organe compétent pour nous envoyer bisabiso et l'organisation na kati, est-ce que il y a une mesure de organisation contenue? Est-ce que bah image ou ils ont tamboula il y a un côté image dans vendredi à 17h. Au Sénat qui est pas à non. Naïe de l'autre mon côté pendant journée wana mobile. Na 20h de quelle réunion na commandant région na ministère intérieur tozongi. Pour kaboy naïe na 23h30. Na zongi ndako. Na tongo naïe musala. Pour kutanité.
C'est à 17h que le commandant région a Benginga a tendu un message na image wana. Cherchez-moi des hôtels, arrêtez-les. Aussitôt na zui yango Nathalie Kamusingai. Ndé na bengi batu. Oyo voit ya nani. S2 adjoint qui me dira que non, voit oyo ya Kameng. Vous le caillez rapidement. Et dans l'équipe à la moko kokanga. Tant on a moni que ça qui engin. Pour n'angana yebite que Zoda Moussapé m'a maté na kati. Ndé mbala moko na kena tax force kozwa batu oyo ya engin azongi na benga. D'après ça on a beaucoup télé c'est dans le big ngai moko pe na sam na sam. Kiko pesa tribunal kombona na mobimba nango. Kombo ngai Kingambo wa Kingambo Nordin. Botami wapi? Na botami na Kikwit. Date? Le 28 avril 1978. 75. 78. Kombo ya papa na yo? Kingambo commence Vincent. Azali? Azali na bomo. Kombo ya mama? Fuluga Yongo Sophie. Akufa? Vous êtes originaire du village Nini? Village Lash. Vous êtes dans le secteur Nini? Kondo. Vous êtes dans le territoire Nini? Gongo. Province Nayo? Oui. Vous êtes dans la nationalité Nini? Congolaise. Autant de classe? D6 en pédagogie générale. Vous êtes dans Moussa Nini? Nous avons gardé dans CSP. Vous êtes détaché dans la banque? En banque Victoire. État civil Nayo? Marié. Kombo ya mwasi? Moto pour Belinda Mitienne. Bana boni? 5. Au Sambelaka? Oui, il y a un protestant. Vous qui copez sa adresse Nayo? Denis Gombe Vende, quartier Mbazalemba, commune de Lé. Numéro de téléphone Nayo, pour qui copez ça? C'est le 081 88 34 800. Vous voyez qui Mukanda est auditeur militaire? Oui. À Tindio le bossé à tribunal? Oui. Vous voyez qui peut Mukanda à tribunal au Kossam Balelo? Oui, non. Ok. Le tribunal s'est dit régulièrement saisi à votre égard. Vous avez un avocat Nayo? Maître, faites acter vos différentes comparutions. Votre honneur, Monsieur le Président, le prévenu Ingambo, comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Seda Koukoula, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, conjointement. Conjointement, Maître Alain Choukou, avocat au barreau de Koukoula, conjointement. Conjointement avec Maître Mabonso, donc Betelo, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matité, conjointement. Conjointement avec Maître Jocelyne Souli, avocate au barreau de Nord Ubango. Conjointement. Conjointement avec Maître Chez de l'école Dieudonné, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matité. Conjointement avec Maître Mokango Medi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Nous passons à un autre prévenu. Monsieur Benjamin, non notamment identifié, actuellement en fuite. Il y a également monsieur et madame Kapi, non notamment identifié, actuellement en fuite. Votre actionnaire. Biso totikalaki libanda. Na minute moko tomoni bazoya na mutu moko bazoya ne vitesse. Na mutuka. Na maboko. Ba memi epore obe bazoya na ye. Bazoya na ye bazoya na po donc bao basimbe na makolo bao basimbe na maboko bazoya na ye.
Tant bakomi na ye wana commandant apesi ordre bamatsai na mutuka na bango na VTT nde komata na ye wana na mutuka na direction bataillon. Azalaki na bilamba to bilamba se katani bolumbo ezo komonana. Azalaki na bilamba te. Azalaki na bilamba te. Bodi oyo azalaki nango ezalaki se katani. Soutien ezate, soutien na yende bakangi na makolo. Koto bache kraka, soutien na yende ba se servir kokangaye na makolo. Nde ba kubwaka ina kati mutu. Bongo kola na ye. Kola ya kupanza, donc na ya kupanza na nyonso. Niveau genou. Sous-vêtement na kati kutu na ye bagite so ezalaki obezaki. Bon, tango bache na kati ya blindé. Bokotaki ba pème combien? Na kati ya blindé, si je ne m'abuse pas, ngana fandaki garde du corps moko ya commandant amataki na katite na atelemaki libanda a Dembeli. Tango a Dembeli na sima na ngai tozalaki na adjudant chef Changan azalaki na sima na ngai, donc tovandi ya vandi nga pe na vandi. Changan wana élément pem. Oui, élément na biso ya pem. Ba pem bozalaki combien? Tozalaki 2. 2 seulement. Oui. Bon, bokutaki bakolo kami bazalaki combien? Bakolo mutuka na sima tozalaki lokola 2. Eza na asurier nde asimbaki na kraka. Asimbaki nani? Ye mwana mwasi wana. Azalaki na ya telemaki na point. Loboko na ye oyo ache likolo ya kabine ya mutuka. Oyo a traîné mwana mwasi na kraka. Parce que kuna na sima azalaki basi bakangi moko na kati na bango nde avandaki na point. Ya komagiti na kan obia kiteki na nzira. Respect, na oki bien. Akomagiti na campe mbia kiteki na nzira. Bon, en bref, bilongi na bango tema na sala na bango te. Pona retenir ki akomagiti na kan parce que na nzela mutu ketelemaki te. Donc ba mataki biso noso destination tina kan. Nani abadani kokanga photo? Photo eza ngai. Ah? Ngai nina kanga photo. J'ai fait acter. Kamenga reconnaît avoir fait des photos. Obsala ba vidéo ou ba simple photo. Vidéo moko. Vidéo moko na ba photo. Bon, na ebité ba photo mususu wana menga sa ki vidéo. Pe vidéo wana na tikala ko publier yango te. Tanga na zu vidéo ezalaki yangai moko na téléphone nanga. Tango na talisi po talaka nini? Yo moko talaka nini? Soko za libre olingo se distraire au fungoli ozo tala na yo vidéo. C'est ça. Alors tango na zu yango na ye na talisi bakonzi na ngai mibale. Na otalisi bakonzi mibale. Ya partir wana donc déjà il comme publicité. Oya sengi pesangai, oya sengi pesangai. Alors tindi bango. Hésiter ko pesa bango. Mais ba forcer ngai ko pesa. Nani yango wana? Capitaine Kongawi na Capitaine Mwamba. Nde na ye ko pesa bango. Kongawi na nani? Na Mwamba. Na Mwamba.